effectivement, il y a culturellement différent là au Abisso. Donc, trop comparé on vraiment t'es bon bah voilà on bah comment dire l'étape mususu donc besoin il y a le relia et ici là bah on donc bah comment la stat mususu donc pêche comme un loisir donc tandis que biso so qui pêche il pas la biso il y a pour relia donc na comprendre point de vue na le bas donc so za l'homme so il y a rajouter le bas Tenga, iloka ya suka na woloba. En tout cas, surtout pour nous, hein, pour Bonabana, vraiment, il faut vraiment chercher à manger la nourriture de ton pays parce que c'est bio. La nourriture africaine, et ça, ça très, très, très bon pour la santé. Vous comprenez? Pondou, c'est des légumes. Kwanga, c'est les fikila, tiberkil. Le fumbo, c'est des légumes. Les madeso, il faut manger. Donc, c'est très bio. Parce que chez nous, on mange vraiment, c'est biologique, quoi. Que nous les soso moko boye, peut-être les soso va pesa combo Richard. Pour ba soso ba, na indique na ba na médecin traitant na bango. Ba targa ba cardiovasculaire na bango, ba makila, ce qui mikolo na. Vous comprenez, parce qu'on a vétérinaire na bango, alors que biso kuna, tout, hein, vous comprenez, biloko na biso, c'est très bien de manger ça. Donc, les enfants, vraiment, ce que vous avez message, bon, il faut manger les pondos, hein, d'accord? C'est très important, c'est très intéressant, et c'est bien pour la santé. Vous comprenez? Mais quand ta culture na biso, tant que vous avez na culture na biso, vous connaissez que non? Culture na biso, ce qui est na ndombolo. Na robeta ba danse musote. Vous comprenez? Na bité ce que vous partagez même avec nga na ni déjà. Culture na biso eza monene effectivement mais problème des na par rapport à culture na biso moi ignorance moi eza ekoti na gati bon faut toloba pe toza pe bon mpona bana poto bano bazala koto bano bakola est-ce que baza na placement oyo bakokende po bayeba culture na biso à part kotala batéâtre na ndako to biloko ya boye effectivement toza na centre moko te culturel e représente mboka na biso donc après effectivement culture na biso esukaka kaka te na ndombolo na badanse na bamusike eza mwa ebele eza eloko ebele na kati mpe koyeba mboka na yo donc kositue pays na yo na kati ya globe terrestre na continent afrique oyebi place ezalaka eza pe partie ya oyeba culture effectivement bano bakoli koto donc na classe bon bazwa éducation moko eke nos ancêtres les Gaulois donc bakoyeba plus culture ya pays oyo bavandi mpo na classe bazwi bateyi bango bapesi bango bacours en ce qui na oyo etali pays oyo place bavandi donc c'est un peu normal ke bayeba te ndenge nini culture na biso ezalaka et donc mpona bango culture na biso eza musique na biso donc oyeba obi na ndombolo na badanse ozala bagroupi ya bamusicien na biso ntango bayaka donc yango wana peut-être nani ngala mwa ya likolo donc yo siko olobi ngai nalobi kaka ndenge olobi donc vraiment culture na biso ne s'arrête pas au ndombolo hein ya kolakisaka basima na yo tout ça parce que toremarke de groupe ndenge nalobaki groupe ya bana moko bazalaka awa omoni bawesh bon ngaba bakalanga une fois oh nakoloba gare te mpo so nalobi gare yango ya kobibo olobi gare na biso comme si gare yango ezalaka ya bango bref ozo comprendre bakalanga oh toi balobi eloko moko boye rapide boye nabi mais oui bonjour babi te non toi espèce de soki ndenge balobi bango belebele esalenga mpasi na motema ozo comprendre nabi menga papa mobima boye vraiment na bana ndenge nini bana moko ya mike nayebi te soki bapangosaki bien ozo comprendre bapangosaki bana te baza bana te donc bakomi nano na age moko boye teke non soin intensif nano kote komi te ozo comprendre mais bazoya kofinga batata mpo babungake non bayebi te ke biso pa na biso babantu on insulte on appelle déjà yaya quand tu dis toi tu dis ya toi ozo comprendre déjà bavovoyaka bato c'est très important mais yo awa omona bazomanke bato respect eza te oh nous on fait partie de la bande de
banda nini nga nazobule 2012 awa présidentielle awa na mikili nazobule nakoma président poser candidature mais nalobi banga mosusu bana biso bakoto bazosala ezalaka te yo moto osukisa ngo nakosusa nange eloko te mais nakovote baloi moko boye na cadre kaka que non comme ça bakende olia avungule ozo comprendre na cadre kaka ndenge ezalaka kaka bakende kuna na kasho bakangi bino maboko bakangi bino na makolo sikoyo bozomela mai na tonga ozo comprendre po le fait ya kokola awa elingi oloba te que non culture na biso déjà biso tozalaka na culture moko torespectaka bato en tant qu'africain ozo comprendre même bacongolais torespectaka bato mingi ozomona ya Caroline ozo comprendre ozomona mwana ya leki na grande sœur na ye bazaka na ekara 6 mois mais azobenge yaya ozo comprendre mais biso awa déjà moi respect ça penda trop penda trop te ozo comprendre po bana biso bakomi trop na mentalité yo komono ilonga eloko rapport entre yo na Lady Gaga eza nini alinga peut-être musique na ye bon akolinga na ye mais pas au point akoma ndeti ye Lady Gaga déjà bon na yebi te c'est-à-dire que il faut faire attention surtout les jeunes filles ozo comprendre o bazo banda puberté sika oyo bazo kanisa ke non soki ndenge nini oyo ima embrasser wana oza mwasi oh je l'aime wana eza na ndenge na yo okomi nano mokolo te faut respecter donc c'est-à-dire que bon culture na biso c'est très important oyo eza première génération nazoloba oyo babunga mpenza m'en fous donc Congo kutu bakanisaka Congo ezaka fruit moko boye babuka yango na nzete moko etali bango kutu te ozo comprendre mais génération mosusu eza génération oyo soki bacomprendre ke finalement toka bacongolais bon ça va azongi na Congo siko azozonga na culture na biso na ndenge ya désordre de croyant ke congolais égale ndombolo congolais égale fête moko boye congolais égale tricologie congolais égale faux pantalon tiongo na libombo congolais égale désordre moko boye non toza na culture moko très riche Congo na biso vous comprenez ntango ozoloba ke non toza na place moko boye te quelque part ke non tokoki kokende olie kola lingala mais nalobi biso toza baafricain vous comprendre balobaka surtout chez biso bacongolais babantu tolobaka soki mokolo akufi bibliothèque mobimba vous comprendre donc bibliothèque wana nani papa ou bien maman aza na ndako ye moto akoyekolesa mwana culture na biso vous comprendre eza donc na sens wana donc vraiment eloko nazalaki ya koloba yango makambo eza ebele mais oyo pena ya moke oyo nabombaki pena na motema yango wana donc les enfants arrêtez de trop manger les pâtes il y a pas que les pâtes il y a aussi les pondu il y a biloko na biso il faut demander à maman le mbwengi le makalakonki Moumou le lifolo toto macaroni macaroni wana vraiment bon ça va bon namoni ke tokomi na suka émission na biso donc lelo noko na biso Shrek Ndundu ye vraiment azali na makambo ebele ya koloba donc azwi mwa time mingi donc bamisusu bazwi tante ya koloba wana ezalaka à partir remise donc tosala ngo mbala ya nsima donc na remercier bato nyonso tu balandi biso na radio Shrek Radio FM donc na émission na biso n'hésitez pas donc kende na page Facebook na biso prêtre Shrek Ndundu posa ba demande to yamba bino nyonso ndenge na lobara donc ezalaki Jason Paluku na micro to yambaki lelo prêtre Shrek Ndundu yemoko donc to lobeli culture en général donc façon ndenge to monela rabana ya kotoyo nde bazwaka culture na biso nde bamone ya kan donc tolobeli langue na biso donc eza vraiment très important bana o bakoli bakoto bayeba langue na biso po eza patrimoine na bango pe aussi respect envers culture na biso nde tokola babantu na aussi comment dire tolobeli biloko ya kolia donc les biloko ya kolia donc faut toyeba biloko na biso po eza pe identité na biso donc faut bana ya koto pe baliaka yango parent pe bopesa vraiment bana chance ya koyeba vraiment culture na bino
parce que bino mutu boza base ya makambo wana bino mutu bo encourager bango ba se poser des questions ba yeba place bauta pe comme ça aider bango na futur na bango et faut botala kaka tovanda na mboka mopaya et tôt ou tard tozonga donc bana pe tôt ou tard bakoma na besoin moko bakende mona place baparent na bango babotama donc nga mpe na regretaka ke kini nakoma kokende ngo kaka na ba 20 passé so ozala na chance kini fallait tozonga mwa ba age ya mike tant toyeba comme ça moi lien wana tonga toperdre yango te donc voilà donc Jason Paluku na Shrek Radio FM pour na page Facebook na biso Prat Shrek Ndundu bokende tozela bino boya ba invitation bo demander ba demande d'amis toroyamba bino po radio émission tozosala eza mpona bino eza un cadre humoristique na en même temps tozo traiter ba sujet mo po epesa biso pe mwa mayele donc na remercier bato nyonso to baolanda biso na remercier Shrek Ndundu ye moko nde azalaki awa donc merci ya kolanda biso et nalobi na bino encore à bientôt bonne soirée bonjour bonsoir place bozali ki nzambe abatela bino à plus tard au revoir